Mbote balingami, balandiam déjà de TV Mafuta Sikezali, la grande dame avec un grand GK dans le cadre actualité. Bandeko babolingo to lisusu lelo na bamambo yo toko mona na ba réseaux sociaux toko bika toko landa toko yoka. Na uta kosala émission moko sur église catholique ndenge akomi azoko baptiser bambwa. Ba uta ko légaliser déjà ba mariage ya ba même sexe, il y a plus ou moins un mois passé, ba lobela ko même tina ba news. Je crois bato balanga information ba yebi baza vraiment bandeko baza informé ba yebi marambo. Et ce qui fait vraiment mal. Les amis, particularité à l'émission Ezaka qui c'est vrai, Ezaba Biloko c'est pas du nouveau hein. To ebike sodomie kilele kipedulawana tout ça. Et c'est comment nango et batopé malé bazo mesana ba mozo na bango normal ba mona na bango normal. Mais à on a pas ces bandeko ezaka même nous les Africains et surtout biso ba bantu na culture na biso tozala na moi ba pudeur na ba retenir osala ba mambo misusu ba respect moko boy o lelo zozala bafoué likolo ya kilelo. Même en Afrique, ba mambo commence à en plaire ce qui n'était pas. C'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mambo mibali na mibali basi na basi depuis la nuit des temps existe. Mais bon, constater na ba kokola na biso na ba bomwana na biso ya ba biloko to mona ngote. To mona ya ngote bandeko. To mona ya ngote. To mona ngote. Il y a rare, il y a moko ya pasi na ba soupçon et puis na ba masolo. Mais ko bika ngo penza boyeke non, noko wana ba beta na nzoto to bika ngote. Ke ya mwasi wana kutu ndeza boy ba tout abisaka ngo to bika ngote. Mais lelo bandeko e komi na normal. Komi na normal. Même na bamboka na biso na ba balabala bozo mona bana basi bana mibali ba olia na mbanga. Et ça passe. Namawa, biloko aboye, ezolakisa combien Satan a gagné terrain, combien monde molili ezo envahir mokili oyo. Nango bandeko, soyons sur nos gardes. Tozala en état d'alerte. Topesa accès na moyinité na ba vie na biso. Tomi lengele, tomi batela, mindo suir. Et quand on a bamabota na bisote parce que kolala kolamuka quand on a autour balabino que ezala te le komi bamiloko yo to mona te to yokate mais il y a de ces familles là oyo ba vivre penza ba mambo que mwana na bango moko boy akoma mutu asima mwana na bango boy akoma ne mutu ya baninga basi et tam soupe bo sa croisement na to boko tane penda ko moko ya o mona penza que oh mais fait réalité ko les amis et ça c'est trop fort. Bamarambo est trop dur. Oyo mpoka libabe kufa. So neko sa l'émission bandeko nanga, eza na limite réaliser combien likambo yo eza sérieux. Combien ezo so ampleur. Peut-être na famille na bino makambo ezate ndeko nanga tangu yango yo ya kotia ba garde fou. Lobby oza surpris te na bano yo ko bota. Je vous dis vrai hein. Ba maman ona ba tato ba obika makambo bandima kite. Ezo leke la bango. Bandima kite que un jour, akobota rappe mwana, que mukolomo alala la muki bazo apprendre, que tala mwana no kutu mambo salaka. Abdouté peta musus parce que muboto boti mwana, et surtout na bandenge na biso oyo, to koleli o to bikeli. On dit mango na bala moko te hein. Un moment pour maman zu peta musus ba signe. A on dit makate, ti mukolo musu penza que non, na téléphone à mwana ou encore na musika muni mwana na muninga mwasi to na muninga mobali. Vous savez ce que ça fait? Mutoko ko ya kufi est-ce que boyebi na ba culture na biso mindele te et pas na bango nyonso za na normal. Mutoko sa crise bandeko kilelo nyonso ya malamu te. Kilelo nyonso te eza malamu. Parce que lelo komika kilelo babiloko eza bondoki
babiloko eza bo satana, babiloko eza bo nyama, babiloko eza kufa, et ce sont des malédictions. Oyo kena de génération en génération. Yango moni na yo osala émission pona lo bana bandeko na ngai. Veillons. Et la façon ya malamu ya veiller ezakara na losambo ya ko senzela na losambo, parce que losambo komaka bisika même moto akokoma te. Yo tikala na ndako bana bakenda na classe babimaka basala ba sortie oyebi makambo na okuta na ngote oyebi baninga ba fréquentaka te oyebi makambo basalaka te. Maman papa c'est le temps ya ko intercéder ka ko bondelaka pona bana ozala surpris te mi pepe oyo eleka musika ekutana na bango te na nzela. Et na reprofiter na bandeko tolokisa bana biso nzela nzambe, surtout na bapoto toyeba africain ba para africain belé bakenda ba église mais bango moko batiki bana na coin na bango na ba vie na bango bana belé na poto awa baboti ba yebi nzambe mais bango ba yebi nzambe te. Attendez basala la prière pour na bilo akolia ayebite. Mais maman na eta mususu aza diaconesse to tata na ye azata mususu diacre na église. C'est une honte et le barata bakasayen. C'est une honte les amis. Et bamarambo faut to bongisango. Sinon te lobi okanga biso. Ah, et kokanga biso lobi bandeko na nga. Et okanga biso poto zo kosa bato belé tala. Poto eza ya biso te, to ya poto et tokozongaka. Tokozongaka. Mama soko kebite, papa soko kebite. Et ozala pasi, et ozala mawape kolela. Bandeko, nana mingi roloba te. Des fois, et ça la en somme, mawana pasi. Oka na nzela, omoni bana benda bato mwindu basimbani loboko na loboko mwasi na mobali. Ba osama ambasalite. Baolia na mbanga bavandi ta muso na sanzete na parc to na ban bazo fina na mabele basi bandi kobolimbisa, mais c'est ça la vérité. Bako fina na mabele bakolia na mbanga bako simbana na nzoto me ba mibali nkele Yesu kolo sunga biso. C'est un esprit. Est-ce que vous savez, la Bible déclare derrière toute chose il y a un esprit. Et ma question est celle-ci. Quand on basina basi baolia na mbanga to mibali, quel esprit qui est derrière eux? C'est l'esprit de Dieu? Jamais. Baboti to lakisa bana nzela nzambe et to solo la kana bana to ebisaka bango parce que na bamboko to ye awa ba makambo ba olakisa bango na ba école, certainement vous êtes au courant. Na ba classe ba olakisa bango makambo. Que boko lingana na bino mibali ya problème te basi ya problème te et puis ba olakisa bango na âge nini na âge mike. Or bino boyebi bana mike bazana neti ba robot, ils ne font que copier. Bana mike bazana neti ba makako. O ba omona yango ba osala. Bible lobi lakisa mwana nzela tango wa muke. Pourquoi tango wa muke? Parce que mwana muke atika la wana nzela o balakisi. Bible zoloba enfin que tango okola asan détourner te. Bango sko ba lakisa bana nzela o pona ni tango okola bakola nango batika na kata bo soto. E kambola bango na nzambe totalement. Bakufa bakene na moto bazika. Tellement bango basi basali ba alliance na ba pacte na monde de ténèbres. Et Satan a posé les a akende ye moko te, il faut même une multitude. Yango bomoni bakomo bebisa na bana. Bandeko yango yo ya kobonga maka ya kobongisaka parce que lobby dans les années qui viennent ngota banako lo bango dans 10 ans. 10 ans belé. Ba maman to obika lelo. 50 ans susu kutu pesa belé. To kozonga ba Afrique sans que ba benga na biso. Afrique ya continent moko ataso mabeko kotaka mais bon dimelanga ezaneta ba mindelete parce que toi na culture morobo et siko bandeko soto kebite malé mais toi on sa culture on a to comment net ba mindele un jour et c'est à toi c'est à moi ya reveiller to tcha ba garde fou afin que marambone kokisa mate na ba mboka net na ba Uganda mboka Mugabe za nini Zimbabwe ba bêtise o elekate yo mobali na moninga mobali bo tambola lokola basi na nzela bako tongola bino banzete na bamboke belé na Afrique biloko elekate mais boke na Congo lelo Sodome et Gomorrhe surtout na ba quartier lokola ba bandal wana mais c'est grave yango bandeko nanga na ki kana sala émission bandeko nyonso za la normalité Satan azo avec la zone voter bat ba ko mona ma nyonso normal.
On a tout normal, mais non, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Et ça, orientation sexuelle, non, c'est une désorientation sexuelle. Poussée par des mauvais esprits, des esprits impires, satanico-diabolico. Et que il faut qu'à Nzambi, tu dois avoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Base Yesu. Ça y est mon boulot. Parce que ça m'a molimo et là on va ignorer kaba yo là on va te bele ba yeba ça m'a nzoto te. Ozomona ngwana c'est un esprit. Et pour résister à cet esprit, il faut qu'à molimo eleki en haut. Certainement bandeko message eleki. Pardon. Bandeko ba yindo to bongisa makambo yo. To bongisa na ba famille na biso, to veiller na bana na biso. Avant l'obé à la trop tard to lela. Nzamba pambola bino, moi c'est la grande dame, abonnez-vous massivement si MD GDTV ma foot à Sika. Tout le monde a une balle, des bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bye bye, bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamukang Sutukang Nguluma Toebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fati Boro Kute Libanda Tina Kati toujours béton. Président le plus gentil, le président le plus simple, après ça maman besoin d'un roi c'est belle sa peuple, comment ne pas t'aimer, comment ne pas te voter, ah Fati béton, 5 mandats, votons Fati, les amis votons Fati, votons béton, les grands journalistes sont rendus là. Fongola misu, nalobi fongola misu. Zomona tozomona te, tozoyeba te. Kanisa malamu, prophétie ya Kimam, changement na 5e président. Zomona misala, na tuni banda Congo banda. Maternité gratuite, enseignement gratuit. Yosi oyoka boyo, yosi omona mamba boye. Fongola misu. Basorodio moté, bazopola bazondimate. Ah Fati umela, oleki bango. Tala mboka ndenge zobonga, Kongo ekomi poto, Kongo ezobonga bandeko. Kala te Allemagne d'Afrique. Ah Fati umela. Allez tous, béton à béton, béton à béton. Fatina Fati, Moellon na Moellon, na yoki béton na béton, yanga manga, Fatina Fati, akoma Moellon na Moellon, Jassa, Équateur, Grand Kasaï, Ituri, Katanga, Sankuru, Bandundu, Congo Central, Lomami, Kivu, Mongali, Makongo, Maindombe, béton à béton, Fatina Fati. Moellon na Moellon, béton à béton, Fatina Fati, Moellon na Moellon, ça c'est la voix des coachs la grande, Diaspora UK,